ezaka baokanga bato ezaka juste po ba interpeller so comme on etanga ma est masaro ba ngaba kanga ezaka par rapport que non ya mbongo wana o ba monati fo ba taleti ya camerate azaleti ya diata cabinet mokonza mboka tanga tamona mbongo ebele bo bato ne ba kanga ba donc aza mutu mo fazaka interpeller Jamal c'est un voleur ayibi déjà mbongo nani kamere bayibi déjà mbongo ya mboka mbongo na biso ya mboka bayibi yango déjà tomoni Ibrahim a tout expliqué alobi bien alobi mama Sifa na yebati aza mama nanga mais aza mama oyo o abunda mutali boso bandokanga biso makambo wana to yebi yango te mais c'est vrai que mama Sifa on pas botate ah ngana oyeba ndeni biso toyebi que mama Sifa aza mama na voilà si quand on le dit balobi que non abotate moi je dis que bazo même otala Ibrahim na vaccin ko loba tu comprends na vaccin ka nenga zo loba ka wana au sentir déjà que non azape moi na musée car ka ko loba ya pamba loba vraiment moi ndenge mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend à R Oyo Bozolanda Bisso en direct à Congo Température, ça dépend à R Bozolanda Dorcas Bolokoko en direct de Congo Température. Voilà, un grand merci à maman Rosette la fleur d'Ambour, merci à Champion Wadol depuis La Rochelle, papa Batanela, la princesse. Donc merci à vous, merci à Champion Moulumba, merci à papa Bovike Massoua depuis Lausanne, merci à vous et voilà. Mikolo serait invité à Zanangaï sur place. Moi, au bord à Mingezate, Bandeko, na Sarabino, excusez, je crois que même Nasuka, Borozonabino, Mabanga, Balobi, tout respecter, nous, Mouto, à Zana plateau, invité, Nayo. Et voilà, dans Mokolo, Lelo, actualité nous oblige car on est aux autres, Bakisha, bougé, tombé, Lelo, tous les princes, embouteillage. Est-ce que Batouba, Kende, Eye, Banate. Donc, tout ça, bon, on a héritier, Iboula, Owapi. À ça, la analyse très très bien na Nicolas Mokonzi. Et puis je salue encore Nicolas Mokonzi. Il y a cette opportunité. Il y a héritier Iboula Lelo, la Mokolo Lelo. Chadra Discord, Fungola, caméra, Bamonilanga, invité Nanga Lelo. Héritier Iboula, bonjour. Bonjour, maman Dorcas. Confinement, ça va? Ça va, la moyo vimbi. Yo vimbi. On y a bon à YouTube bien. Ah, bon. So inza mado pambola to boya pour nani. Dans son zamba pambola to boya. En tout cas, merci beaucoup. Na babonné na biso nyonso na babonné chaîne o atitoko en tout cas mingi vraiment rolobéate toza ana Dorcas to robeta beta masolo par rapport ya masolo o ayenon. Voilà, bandeko, toujours continuer kaka na actualité ni alobi na bino kin eza bouger kin eza tomber balobi mboko mbora makambu ma état des droits et ça la preuve ani to mona ki état des droits lobe salama ki pona Ibrahim Kabila o wapi bareta ki ye mais to moni ti 23h azala ki libérer c'est que état des droits vraiment et salama et voilà to banano na dossier nanu ya Ibrahim oyo Ibrahim Kabila to benga ye vraiment bongo po ye mora lobi bien za mona ya Laurent Désiré Kabila ayoko bimisa ba vérité na télévision oyo batu ba satandaki nango te toyoka kango pa pasteur mukuna mais lelo ye moko andimi koleka na bosolo na politique abimisa ba vérité que ye azali un fils biologique ya Laurent Désiré Kabila entre temps biso toyebi que ex-président na biso Joseph Kabila azali pe fils biologique ya Laurent Désiré Kabila lelo vérité bimi que azali mwana na été confusion ni bazotia peuple wana. Bon, le problème est que au moins ça total cheminement magambo son nenge bandi Dorcas. Kota là parce que tant on analyser magambo total rapide fait nenge zo kende. Parce que ça magambo est affaire politique tant au landango maintenant son a posé que Congo kende liboso. Tu vois, au moins vie nenge auto bande ko vivre na kala na auto vivre c'est quoi ça différent. Dans la vie comme pas si crise magambo belé dans magambo so za mabe et puis tout est arrêté. Via maramoni ya coronavirus mais lelo o siko ba makambo belé comme kobima oui to monati Ibrahim Kabila Touareg gasobe Touareg je crois comme on monsieur zati bongo o ya ko lobaki pas afisia Mosé Laurent Désiré Kabila to robo yango pona nini o ka dit très bien que non pas mutu tanga ye na télévision aye ko bima lobi tenga na za mwana intel tanga lobi que non to vérifier to kento ça la test à ADN. Parce que papa n'a bien dit non, moi mon père c'est Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est mon père. Et puis nous a explicité à Pessi
na bane et plutôt apesi âge na ye o akena kuta na papa na ye et puis na âge tant maman na kufi ba makame bele o ebimi toyoti wana. Mais sur ce tozo la vie politique makamone nzo kende to uta ko mona awa tango bakangi évêque Pascal Mukuna tango bakangi na dossier viol banini boye patati patata aero kende prison après ba koko ya musée Laurent Désiré Kabila babimi balobi ke to funda Mukuna pourquoi parce que ya lobby ala kisabiso muto aboma koko na biso tu vois. Mais sur ce tozo mona ka makamo pa biso debi ke Mukuna bakangi pour na viol menace de mort ya Mimi Chibola. Mais à grande surprise to la tenant et comme les sous affaires politiques les problèmes au ezawana tant batangi Mukuna boy bakangi non sur to mona Ibrahim Kabila abimi avant Ibrahim abima plutôt bakoko musée Laurent Désiré Kabila babimi bafundi ba porter plainte contre Mukuna. C'est comme message au Ibrahim a été dans la télévision. Peuple congolais tout va battre partout dans le monde entier. Mais maintenant non makambo nezo kende. Parce que Ibrahim alobi bakoko o balegaki na télévision ba batira la romona bangote. Ayebi bangote. Mais en soi, auto comprenait que Ibrahim tanga baneko tanga bakombo batunier très bien ba bise est-ce que oyebi Joseph Kabila alobi aza grand frère na biso a famille ba no ya pe ofana ba ta famille ozomona siko ba oyo ba lekati ba bege biso ba koko to ko porter plainte baza ba uti wapi nana tindi ba na télévision ta donc sto ko sanate omona mboko ndeza tande ofana so bimol bijo no ngana za mona mobutu to na mwana ya musée Laurent Désiré Kabila. Mwana na ye oza président honoraire wa uta kobima soka fana teva landa nga yeba bozula nga mutu na mone na yeba za nani mama ne nani afana na mboka ni parce que oyo tozo mona lelo batu musu bazo comprendre ngote pourtant a retourna mwana za nani mama na za nani to moni Ibrahim a tout expliqué alobi bien alobi mama Sifa na yebati aza mama nanga mais aza mama oyo o abuna mutali boso bandoka nganga biso makambo wana to yebi yango te mais c'est vrai que maman Sifa on pas botate ah ngana oyeba ndeni biso to yebi que maman Sifa aza mama na Kabila voilà si quand on lo ba je balobi no abotate moi je dis que bazo même biso na bambriema mona temps to na Congo nous voulons tous en état de droit état na biso loi na biso dans l'équitable parce que balobi te biso nyonso toza ego na loi na biso mais comment so bakani mutentel mutona ba opesa ye ba maximum de respect et belé mais bakani par exemple au Dorcas ozoba ba maximum wana te moi mutu bakani na prison kuno côté liberté provisoire ozomona mais ngana ko sala te loko mobo ya mabe salami wi bakaninga meso na biki état de santé na ngeza mabe ça me permet pas au faire en prison ba opesa nga liberté provisoire te mais pourquoi liberté provisoire ya ka pa ba politicien pour aza un tel non ozomona c'est ça. Mais voilà, Karanyo Morolobi, Tolanda qui biso nyonso bato bozolanda biso en direct à Congo Température né Ibrahim Alobaki, Joseph Kabila qui fils adoptif, il y a président Laurent Désiré Kabila. Mais moi on peut pas adopter ce Tolandi. Et tant yo lo bate fils adoptif. Ibrahim Alobaki on une émission hein. Tant to lo ba makam photo za la to kena ba tout droit makam kolana makam Ibrahim Alobaki tu ko confirmer en côté parce que sotali Ibrahim azati na de maloba na munoko na ye auto no sa mo analyse mukena oncle Dieu milongo na ndako to fandi parce que to rappelle moi temps père à repartager donc to solo la totali mamu o Ibrahim muso bande ko loba tu sais que Ibrahim na munoko ne abande ko boude voir même Joseph Kabila abande ko niri a voilà boya otanga parce que nyokoli bango preuve ne babi mususu Kabila mususu ala rappelle na ndolo bakangisa ekala mais wana yene mutayebi parce que ma message solo monte mo yemo pas zongi alors ba tenote abande ko yana banda ko ndo fana ba frère so famille to yebati ye banini osomona soto landeli o Ibrahim obundela pe s'appelle abunda pe ba héritage osomona parce que papa était dirigeant mboka mais yo o tikala ko zaki liboso biso pe to na posa fosani et système abenda koni tant yo bendi ayo biso pe to benda papa yaya ba ko sabiso te 19 ans passés osomona depuis Moussa Koufa boyeli biso makambo nga siko to totala makambo totala on a ba sens belé
Osomona tosanga atalango par rapport ya ndenge bakanga mukuna na ndenge bakoko na babimati na ndenge Ibrahim bimi ezolinga kolakisa nini maloba oyo efeka bande koloba na TV eza normal. Osomona olia kokanga epo na fe moko boye boko sakeza viol asalati boye azongisa ti boye non soka salati viol wana eza vie na privé. Osomona ba attendre ye to yoka o ba question eza pona mama Mimi Chibola. C'est pas grave. Pour biso to linga tu no total to yeba est-ce que avec mukuna akoka kité ko pour excuser pe na koti na mama mukuna parce que zo tambola ka dossier moko par rapport au monde avec mukuna pourquoi pas abundati a soigner na famille ya Mimi Chibola par rapport à ndenge bazo wela lopango parce que lopango wana ne ba wela yango via ba masolo musu pe ndenge zo betama ya lopango eza na bandal ozomona bon eza en face ya Oasis étage wana donc boîte so benga nini nara na coin bois en diagonale parler on yango bazo voilà lopango wana yango bazo wela parler on eza nini eza na mwana ya papa kache wana ya liboso papa kanza mwana ya mwasi o babalana na joueur ba no beta na Renaissance milimo barane ndako monde la fille ba ne ko gérer ndako wana compte tenu mesurance ya ndako wana simbadité Nemukuna azwati disposition na pesa ngo pa frère mo église avane ko gérer makama lopango wana mais siko ezaka lopango mo fallait ba sala partage ya ba bien par rapport ya bana ne batikala ba je crois so 19 boy moi na Mimi Chibola wana pasa na 4 mais siko o eza importer zanini eza makamuna ba contenu ba fandela yango ba pasteur rebelle ba benga mukuna te bo so wana mona mwasi tala boy mais likambo yo so dans le but no et continue à faire politique parce que mukuna mo peut-être à lingati yango mais siko makambo o Ibrahim maintenant la TV et ça par rapport il y a makambo o avec bande ko lo bane veille patriotique que toi na posa o le bisabiso na bande ko na yo to mona bande ko na yo yango souci oyo peuple congolais azana posa parce que il y a baté belé pe badutaka na makambo ngoti baté belé badutaka na ebité ba o ba Hollande biso soki ba contredire biso par rapport pe ba diaspora to mona lelo ba musicien na biso so ba subir ba cause belé eza parce que pour na régime oyo euti ko bima ya mboka vie ya ndenge gérer mboka et gérer mboka tito côté yango mo lo ba musicien na biso ba subir ba diaspora ba zo tomboka parce que donc quand to so hotel lelo to bande ko mona ngolo ko ba aventure mais moi j'ai compris que non ko vivre na biso ko mara libana mboka poto leta musala to sala poto lia poto futa malibana mboka ozo comprendre yango to lo bati non to na posa que justice na biso ezala équitable to na temps li soute ya ba aventure parce que bango na temps on so ba fandati ba linga ko luka vérité te mutaboma papa na bango mais tant on peut faire ka télémeli yango bango peut ba ko bima mais parce que peut-être plutôt ex-président Biso Joseph Kabila qui na pouvoir batalika peut-être ceux qui obimi na minute mutana pouvoir ana faciliter seulement mabe vous mettez bomba na tous la muto akoyamba la sima pour peut-être to mibimisa mais baloba so moni ndoki bela mongongo kufa azalati mona na ye so kazali frère na parce que Ibrahim aloba ngo très bien azali frère na biso toza contre Ibrahim te Ibrahim ayeko ko révéler batu makamususu oyo batu bayebati te lelo to ko yeba yango mo ba secret musu amitié ndeti nga boye nga héritier ibula boye na yebaki te que non musa zaki na mona moko mo Ibrahim mais kotala Ibrahim na vaccin ko loba tu comprends na vaccin nenga zo lobaka wana au sentir déjà que non azape moi na musée car ka ko loba ya pamba ba loba vraiment moi ndenge moko donc ba loba ndenge moko et puis musa zaki na batema mo ndo lia mo mino moi tiku wana bango nyonso presque bango mi balé ndie barana ngwe pas ex-président Biso za raté te meye pa loba bongo tsobo raté aloba ngo tala ba photo ba tena ba réseaux sociaux ba tena bango misatu ozo comprendre au mona teno moi ba tik moko ezali mais so to la ndela ngo mutie nyeza ba affaire moko familial et ça nga fait ba résoudre en famille mais quand teni kuna ne kuna mo okotano ndeni. Voilà, héritier, vous l'avez morolobi, qu'on nous ni mais Ibrahim Asilisa qui a les cassages qui passage na Congo. Pourquoi Abima qui bazwa qui bakanga qui est na chauffeur à bateau. Oh amima qui est que selon explication à Sango ninga pesi chauffeur on a qui n'a ko accompagner juste na Willery à de transport pour que ninda kunaye. Mais bakanga qui pourquoi barita qui? Maman, au monde de la télévision boy. Yo quand si tu non soko leti na télévision Oro tangara combat président sortant boy pour rien. Obé ta vie privée. Ya papa
il y a président sortant, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila qui na télé. Batu musu baye bati makamwana parce que c'est toute une histoire. Batu baye ba makamwana le roi au fond la musi batu zoni si batu na ba idée wana nyos. Sortant batu batali oh. Tant ba mo ba fani batali même muto makamwa zo bete ça solo. Est-ce que maman orobi kananzela? Bam to mona kutu moni joka kabenye la betaka molo mora muti ya joka kabenye ba série ba guerre moko zara musique bata BCBG je crois na Félix Oazé quoi ya joka zalaka pour BCBG à l'époque ba diminuer Oazé quoi oui té ezala mama banani ba Justin balongo ba te pas Kofi ba critiquer suko Oazé quoi banine joka no sala en pleine émission oyebiton nani Oazé quoi yela joka na émission mais ezala terrible scandale o lobela mutu na TV mutu na bimeli au bona plateau suka no ezane et ça la mela suko ve joka parce que ezala le rôle là Ibrahim atanye kombo ya Kabila on comprend atanye kombo ya Kabila batali jazo beta histoire oyo batu bako nié ngote au monte ko kangaye ba wewa balandi mutuka wana balandi batu tout ba moni maman ba enlever batu ba mona to kei mais so ba enlever batu ba moni ba ke wana 95% pour na ya robima 95% robima au monte ta sango e moka sale mission après avoir aussi ces missions tant monika tia yo tike ba enlever Ibrahim na chauffeur na ye sango saleni aye maman na Willery et place événement salamati ba expliquer événement de salamaki yé passé à Beleli pour sango so la émission abi que non ba propos tenir mon invité ça n'engage que lui deux ans a été na poser ba question yé abimisi ba bord oye mona lo ba abimisa ba plan donc abimisa ba plan d'émission ça n'engage que yé so tango loko to moni mabezanini. Et là, on comprend que mboka na biso mo liberté d'expression to lo bezala ngote ezalaka na ngote. Pourquoi mutu soka leti na télévision lo ba makambu oyo ezo considérer yé que amoni que rien ne marche nga lo ba yango biso kaka fokaka batindela biso ba ya makasi bakanga biso basala makambo no so peta mbapeka na monde na musique to mona na monde na musique yango epe ezati na politique ezati na ba monde na musique. Mais au moins, il y a une émission, on a solo na politique, c'est comme si il y a vraiment des problèmes, et puis il y a des rancune, il y a des politiciens, il y a des gens qui ont coulisses, mais il y a des gens qui ont des peuple et Simbaraté. Émission solo na politique, toro ba vrai exactement nango, exactement. Surtout bibongo pourquoi? Tozara na kiosque kiosque ça la succès au Sahara. Bakanga pe zonga ozomona kiosque ezati ya sala succès pe ezati tanango déjà le roi yepa ye ayepe na tanaye bato komi wapi ya ndeko eleze ezali pe na succès nango na plaire nango papa Molière aye na émission babola ezali pa plaire nango donc yepa na bosolo na politique oyo peuple congolais azolanda azo comprendre maloba makambo omoni ces derniers temps Congolais ne s'ajoute mutuna ya tchango na politique et bate belé bako maka soko tambola be azu écouter la tchango de so la nani top Congo ala na totanga top Congo parce que top Congo pe yaki na rage nango osomona top Congo le resunga bango pe za radio et za télévision te et ana batu musu ba no présenter be mission kuna oyo ka bango na kombo po mona be fo mutala ki so ke wana intel osomona mais sikoyo ba mission o ba Israël ba osala bo solo na politique les gens comprennent au moins que mission le kana langue o to beni langue officielle wa lingala ata mutu moka fanda ti ayoka ne français so Hollanda wana aloba makambo le kana mboka ndezabo ezabo Hollanda mot par mot émission les a problème moroté eza na ngona problème moroté na mambo ezolo parce que so des missions za na problème il faut sangone a poser ba question porter qui peut plaindre ba porter plainte par rapport à quoi émission est libre émission na sala yango azoloba très bien que non ata maman ma passo dans droit koloba leka ya koloba mettons au monde de Congo marché té au monde que mboka nanga ça ne marche pas bien na makambe belé zo tambola bien té so senke oloba so za acteur politique au senyi au benyi bato ya boso na politique ba koyamba yo o légal on a biso sala émission bo so actualité bimi na bi que na mama toi actualité politique ne bimi bo intel boy alobaka bien na ke lukai na ba question nga na memi yango na reposer ndenge nga na landeli actualité ozomona par rapport ya ndenge ya nini ya procès ya nani ya Vital Kamerhe ndenge zotende bato tozomona ngo ndenge zotende
nayebi ke na tiraki procès autant que bandel le 11 na mo ba question nga boy so na ke ya acteur politique na reposer par rapport ba question ou te pas juge ngana maele na nga pene na réfléchir ba sous question nga mo na tirer ya na roselela et le roi net Israël osa musane aloba tongo bien mutu oyo asengati a roleka na bosolo na politique na monaki apostati abiga roleka na bosolo na politique lelo yango to yamie présenté oza nani Israël a dit surpris tant que tu as kombo ya Ibrahim Kabila atunie Kabila nani soji Jaguar soji Jaguar soji nani on se comprend apesi kombo na ye ndetanga bandi ko beta masolo ano beta masolo ayo tomber na famille ya président honoraire ne batutu ba tirer ba plein bandi ko bima ba plein makasi. Sikoyo bino ko condamner Israël nene. En tout cas, tu recondamner pour la ligne, le but la vérité, tout c'est là. Et là juste tout c'est la justice ya mboka na biso et ça. Ce qui peut que là le kuta que Ibrahim Nouana a koko ça pour na ex-président na biso, justice ya mboka na biso ça là. Vraiment et ça c'est ça et ça là bien parce que mboka ba droit de l'homme. Mais on était que non Israël bakanani Ibrahim bakanye batiki pourquoi? Donc to lo bani pas de fait batiki pourquoi? C'était oya lo bati et c'est vrai. Ya batiki parce que balobi mo ya batiki na vidéo na sala lobi président Félix Penza bengi batuana na misu nanga asilikeli batuwa makasi donc ozomona kalika mo on dirait président koti na kati mais tolobi nini Fachi Beton pour mes anini pour mes non alors la poste justice ezala équitable ozo comprendre alors la poste justice ezala équitable tant à monique ba enlever mutu outi na émission est la nuit monde entier. Et puis na Congo na biso landami sur toutes les provinces balandi yango balanda yango tina ba radio ba Hollanda ozomona tango ba je muta uti na misa uti ko lâcher ba bord ba plan abimi ba kan ba enlever na Willery ba tout nyonso ba comprendre leteli ba tout nga émission na 11h na landa yango te et un frère a beninga na te fait mais Hollandi bosolo tanga bité na landi tabi oh mais on a habité dans capi et place Nazareth vraiment et c'est dans la non ça m'a mobo nena ko kota siko na bosolo na net na ko mona na la mission du début jusqu'à la fin j'étais là avec mon père Tofani Boto la mission ensemble bon peu pour batala to Hollande to ça analyse ozomona non ko na biso wana à la chaque ba plan bimisi ba biloko makasi yango moni que tant ba enlever président de la République. Et comme il y a un matin, il faut ça quelque chose. Parce que on attend confinement, mais arrestation, et ça la même casse. Et ça la biso passe na ma. Na minute so to bosani coroner zali, to bosani que distance ya 1 mètre, to bosani yango porter masque, to bosani yango pona nini, ba tutu ba komi brancher ma politique et peli moto pona nini mboka zo tambola bien té. So muta bongo ba enlever. So yo mona que no ba tika ke ngoza suma be makasi. Ah, maman Dorcas. Voilà, Héritier Boula, vraiment, toujours continuer nayo, ozo le bat tellement bien. Merci beaucoup à Champion Adol, merci à Igor Mitoumoté Denise Fabiano, merci à Richie Kapinda R9 de prix Paris-Wana, merci aussi à Yapapine qui n'apporte monnaie de Dieu de prix Lyon. Et voilà, Héritier Boula, tout bétanon, nous moukiali solo, il y a Daniel Massaro, Oyowa Piazala qui a arrêté hier soir, Bakanga qui est à partir, il y a Tozo Kamaluku Kenge, mais selon l'information, on a la Landeli, Bakanga qui est à partir à Maluku. Et si qui Daniel Massaro, pourquoi d'abord à Kimaki? C'est qu'il n'y a pas de qui n'a pas de Vital Kamira Salaki. Mais le problème est parce que Balobi, au moins, via Maramou, il y a Vital Kamere. Et là, on a un Tikaki Batu, comme on a Daniel Massaro, a mesuré moi nanaye, n'a pas brique à nini à $. Maman, au moins, il y a un Batu, au moins, il y a un brique on a classé. Il y a des photos. Ça va boire des kaka, il y a $10 $10 boy. Et puis vertige rose dans la minute. Voilà, mais ce que tout le monde dit, Massaro a classé dérangé. Ba franc congolais mais $. Oh manazana là. A télémisi moi on a classé bon wana. Ce que tant makamba mère ko pela makasi. Ba batali de Massaro ça la cop nini. Ya rozana mbongo na mesure mon et puis na kati na kuna ye et tonadi batu balancer avis de recherche
e ba luka eti nenga na prendre que na weki no bakanye ko to bina maluku na weki ba expliquer biso to weki amso ba lobi que no bakanye na kikwiti ya oncle bakanye na kikwiti yo lobi na maluku ba bi kenge ba bi bakanye na kenge mais ba misusu maluku mais o nga landi na monika na page moko ya Google na betaki ba bi bakanye na maluku mais to ebite si c'est vrai donc il faut vérifier que ceux qui plaisent bakanye ah donc c'est ça donc ce bakanye masaro ezara ba okanga ba tezara juste pour ba interpeller so comme on tangama est-ce que na procès à caméra batanga comme masaro na nous te so masaro ba ngaba kangezara par rapport que non ya mbongo wana o ba monati faut ba pourquoi il y a qui maquille que bi que ça mbongo na yo ça musa non le coach c'est la roba mbongo azaleti ya caméra azaleti ya directeur cabinet mokonza mboka tanga tamona mbongo ebele bo batunde ba kangai donc aza mutu mo faza ka interpeller parce que nga sonne na osa be mission nga boye natambola par exemple na leti na nga yana ba cop monsieur sala kino to sala ngona ye so pour meza faut ba luka pe ba kangai mais oui parce que o tala te que no procès nenge zokende nenge to la la procès wana procès nezo keda mabe pona na directeur à cabinet mokonza mboka ezokende mabe poko tala déjà ba dire na ye o ye morazoloba et o keda mabe parce que so tali ba mettre avocat na ye ba prendre biso tino ba mettre avocat o ba tanga zati na parti kalamu ba di ba mususu ba o pe bazawana bazaba mususu ozomona tala so tali procès on a bien ndenge bandaki du début jusqu'à la fin on comprendre que notre directeur à cabinet na biso tozomona déjà za mutu mo derrière okangama po ba katela déjà malgré de ce côté non affronté tala de ce côté non affronté mais ba poser ka question moko mais yoka ba branche o ya bimisi ozomona parce que azamutu oyo bate belé ba pesa ke ba estime respect so le là ba jeune belé ba osala politique eza pona ye ba landa le concité na ye ba bitera mutu moko ya malamu to landela ye pe to mona ke ba makamba bi eza meko tal les 100 millions sambaki non. Voilà, merci beaucoup Héritier Boula. Affaire Moukouna, Togotomken, affaire Moukouna. Le loba tout, que le président Félix Tshisekedi doit intervenir na Makambouza et Moukouna, Nandenga côté prison. Et le rodne Tolandeli, Tomoni Ezalika ya viol. Quelque part, Tolandeli Soumouke, Tomoni Ezalika ya Mamboutali politique par rapport à la vérité au Moukouna. Le pasteur Moukouna, les cas qui kobimisa na Bosolo na politique. Mais est-ce que président Félix Tshisekedi, il faut intervenir na kaya Moukouna. To Moukouna, il faut subir ba peine par rapport à acte où il a posé que pas à moi siwan. Bon, au moni maramo batubalo bateno président a intervenir. So balo ba président intervenir comme la nenga tribalisme. On se comprendre. Tant que non, on va même on a nenga tribalisme. Quand la te muto asali maramo na moko privé. Attention dans la relation dans la présidence. Tant on sait même privé parce que le président le dit que non état de droit. Mimi Chibolawana, soka za na raison. To Moukouna, aza na raison. Il y a un moment qui va gagner la justice. Au moment pour mes que non, to au moment que non façon justice nationale aux kendele, les autres nega ne mabe. Parce que le président dans le but état de droit, to le babi sono stoza égaux devant la loi. To au moment appelle égalité en côté. Il y en a un euro au début. Quand la Moukouna a interpellé, auditionné pendant 5 heures du temps. À l'objet à 5 heures loba. Mais Moutou a auditionné. Bolongolien malamoko pour me mettre na prison. Faut se comprendre. Tant que Sambisi va auditionner les jours là, il paraîtrait nettoyer ma information à la partie à ta prison 8 heures. Na 8 heures Moukouna côté prison. Sur à côté prison, sur Sambisi m'a quitté parce que tant que Sambisi Moutou, nazonga moi Mouké, Sambisi Moutou par rapport au Moukouna lobé kuna. Ba juge ba moniteur na misu argument na exactement Mouké bien été fondé par rapport oyo Mimi Chibola côté sati o alobati. Ba bi bon pour la détention qui est fait nous na makala. Merci koyo. Tolini pour mes actes notamment le président de la République faut ça là quelque chose président de la République faut ça là quelque chose par rapport à nini total la dossier n'engo kenne ceux du ba sambi que Moukouna a raison
batiki parce que ba préveiller qui a vidéo oyo mukolo moi si wana oyo akufa papa kanza wana ninga bande ko le ba po abi que mwana oyo chibola zana mimi chibola wana azana nu mwana mukenya ko kisina nu 18 ans. Normalement na loi na ndenge to yebeli pour muto a signer que ba kamba lopangu il faut akokisa déjà âge mort ya 18 ans. Siko mimi wana mwana zana 18 ans te muku na lobby na vidéo wana oyo to ele circuler na ba réseaux sociaux que papa wana loba mwana lopangu wana bakopesa mwana wana tia kokisa âge à 18 ans et pourquoi mimi wana alingi a récupérer le pangu avant même pas mwana kokisa âge à 18 ans. Mais sur au monte que notre dossier ngozaka makombe ngala uté ko loba ana début dans le but que ça lopangu oyo papa kachatika oyo abandal et puis bana bazaka bango mokote bana mama liboso bazali na mwana wana o mimi chibola bota moko so par rapport ya mesurance ya na bango ya mwasi nde makamone kena na église oso comprendre makamone kena na église sikoyo so dit que tolo bagezaka lopango wana yango balinga bapesa mwana wana boso bapesi mwana wana obongo bakape baosuka neni bana ya papa kanza na mususu na ser na bango na bosani komoni baosuka neni parce que bango tu balela wana et alors voilà héritage papa na bango tikela bango ozomona mais par mes ateno oyo ezo sonné ka mabe ezateno évêque par rapport que non moi si ya prophète église na yo oya kufa yo komi ko bimana yi omoni eloko sonné na mabe yango wana tozonga mamu kana kati te hérité bula comment se fait-il que prophète oya pesa rabatu prophétie na rate église avec nos ana deux femmes kasi on maman to lo ba église to lo ba awati tonero lo bango ana début omoni ba makambo yo tolo ba pasteur ba bige no ba pasteur ba wa nzambe journal mais prophète mon lobi omoni biso bato to kena ba église to sambela ba pasteur ba représentateur ya nzambe na se awa na se mais tante ba o mema biso na ba mobunga biso pe mona moi kondima mutie ko diminer yama ba tebe ba koma ke to puya na biso wana palais to puya na biso wana palais tala mamba pasteur bazo sala ozomona un pasteur des femmes ozo comprend kuna moi na palais wala moi simsu libanda mais ce yo kufi tala ce conséquence oyo otiki ozomona yango conséquence otiki yango moi ce ozo sala mabe to moni ke mukuna bon ya tiki mais prophète évêque pasteur mukuna yo pozu moi sona okomi ko bimana ye ozomona mais lelo batu église na ye oyo évêque asalaki batu ba comprendre yango te ozomona mais sikoyo oyo bimi ezaka teno mimi chibola wana aza ndumba aza boye biso aza au milieu du village na rolobela koto na lobeli koto na za teke wana na condamné évêque sebete ba bi kuna ba lobi mimi chibola aza chel ba corrompre pa bata FCC ba bimisa ba vidéo wana ba kitsa mosali na nzambe on tape que yo lobi vidéo wana pesa ki yango pasteur moko mangembo o bito otanga kombote so pesa pasteur mangembo so pasteur mangembo nta komisanga pa bata FCC so monteke no makamango ezaka moi désordre moni so totali bien donc au moni so batu ba lo ba justice ça la musana nango eza par rapport ya be fait eux ou te koleka ba mona makambo leka tipa Eliane Bafeno ba mona tiango ba ba banani ba Michel Batienne be héritier watanabe banini batala dit que mais Michel Batienne azora courage au senga pardon qui n'a fait les gars qui n'ont trois bolimbi sanga nzamba sunga en tout cas na rosa la suba makambo terre le mes atingai a avoué mais comment c'est possible batu ba raisonner pe batel que ah publiera wata be sala ka be bakanga wata wata fa kota prison tenenge nini mais évêque à côté prison mais so batu ba lobini yo ba bi que no président république ça nini allo intervenir osomona président de la république a intervenir tandis que directeur à cabinet ya mokonza mboka a détourné mbongo bakanya dans la prison ce président va intervenir abiki état de droit et ça la ne musala au moniteur évêque a kende ko représenter ko se présenter na parquet mutunyo soyebe keno évêque ozonga palente mututo ayeba tiango na ayeba te ke fait ozonga te parce que justice mboka na biso ezaka na système à 2 points de mesure et donc neka na mon net osomona soko likambo komelio bakanga na justice au monde na justice na biso kenda
J'ai qui ba carancle qui est là mo il pesa makasi vous avez côté moi mais moi malile ça va déjà si ko to le banini président de la République na biso le président Félix Tshisekedi na makambu nyonso eza koleka aye côté ya Kabila makambu aye côté mukuna makambu côté Vitel Kamerhe oyo wapi azaki di cap malgré tout au moni que mususu bakisami o polémique eza koleka na internet na ba YouTube bango na ba page na biso ya polémique Tomoni DiCaprio a commis à remplacer Vitel Kamerhe, Azali Bongo, ami, autre rôle intime, il y a Didi Kinwani. J'ai qui ba carancle qui est là mo il pesa makasi vous avez côté moi mais moi malile ça va déjà si ko to le banini président de la République na biso le président Félix Tshisekedi na makambu nyonso eza koleka aye côté ya Kabila makambu aye côté mukuna makambu côté Vitel Kamerhe oyo wapi azaki di cap malgré tout au moni que mususu bakisami o polémique eza koleka na internet na ba YouTube bango na ba page na biso ya polémique Tomoni DiCaprio a commis à remplacer Vitel Kamerhe, Azali Bongo, ami, autre rôle intime, il y a Didi Kinwani. Toyebite, rôle bani. Bon, les appréciations mon konzamboka, à mon que de cap naïe, mais là sur l'autre Tomoni a tenu moins un peu moins complication, parce que pour comment tant au Kamerhe azaki tant aux vraiment na prison, tout le monde a dit vice, mutabané au travail. Vu son abandon au travail, balongo qui Kamerhe na noté. Tant au procès bandi, na premier procès plutôt Kamerhe a Samba qui déjà était directeur à cabinet. Surtout ba renvoyer procès, ba yo nommer le lendemain ba yo nommer directeur à cabinet mususu. To comme nga ma place là est compliqué nga muté parce que muté dans la prison, il fallait déjà nommer directement. Ko changer mais pourquoi tant mutabimi déjà a mis ko Samba na titre parce que normalement Kamerhe na Abi o déjà salati a mutumo a ko Samba susuna na titre on était directeur à cabinet. Pourquoi parce que total la autant na titre à cabinet on voit directement le président de la République. Aux hommes mais de préférence il fallait à Samba non na ndenge ya citoyen congolais simple parce que les citoyens congolais simple mais na grande fonctionne quand on est directeur à cabinet, il fallait Émile Longola va se présenter parce que ce qu'on tali bien juge tant à tout naé. Yekuta c'est oh. Oyebi ngote. Naza directeur naé ozomona mais quand la gagné déjà abonné ko Samba na canal wana biso loko ezo sala biso ka pasi moni congolais azaka na posa ya mbongo wana sanini ezonga omoni ata ko Samba no so Samba ngai dès le début déjà ya procès na comprenant déjà que non Jamal c'est un voleur ayibi déjà mbongo nani Kamerhe bayibi déjà mbongo ya mboka mbongo na biso ya mboka bayibi yango déjà et puis eloko za grave ngai eloko kamusenga tala moni justice eloko les gens ne comprennent ata balobate ba magistrat balataka ba nini ba toge na bango wana ba noir wana balobaka loba lokuta ebele pe mona vérité mukie yo za magistrat te tango commis devant la barre loba makamnenge zokeni muto nga bia nga na sala cop na mutu ya mbongo ebele na tikala mona ete e sala mawap na mboka nga mona fani mana olanda procès na bino eko mba 26 comment yo monsieur Jamal wana lobiki nga na yebina kutana Kamerhe te Kamerhe pas lobi na tikala mona et puis Kamerhe na munoko na lobaki non j'ai rencontré beaucoup de personnes na rencontré bato ebele na vie na ngai oh mais na vie no rencontré bato ebele mais bato zo travailler na bon na projet à 100 jours oh yo lo bato non na projet 100 jours on a superviseur tant que mon continue tinna bizala superviseur mais yo côté au profondeur remis au sala disparaît plutôt remis au sala partage en bon aux sous-superviseurs to comme coordonner ba makamu parce que tant otani atanga kombo ya ambassadeur itinéraire chef de l'état tant atanga kombo na ye tant atani mutabongo c'est que bato bazaki da auditionner parce que ça procès bani le yote bana na pakra mateta tanga ida ba kombo na bango parce que tant obi que tozaki nazaki ngamoko to tozaki beto yin ya ba interpeller bato le Vitel Kamerhe tanga ki au bon yo ebite que tant ba renvoyer dossier ba bito renvoyer dossier to renvoyer procès plutôt le 25 mai ezati ya babiloko o bango ba lachati o ba bimisati devant ba juge et pousser bango sous tant abi 9 personnes tant juge président tournier ndetinani atanga ambassadeur itinara abatuni nani ya chef de l'état Nicolas Kazadi OK ba ko interpeller ye mais sous information de ba attendre bango ba yoka bango déjà tala monsieur Jamal ndenge mo ka vertige
et puis nani Jano Mwimba. En tout cas, les messages parce que je crois qu'il y a en liberté pour vous parce que vous avez tenu à présenter. Vous avez en costume, et tout. Batuni ngai hiérarchie to ane ko tindanga hiérarchie na no diriger hiérarchie zati caméra. Il a très bien dit. Et puis tant que que non, Babylone que na rozwa na Dakar so na Sénégal so oyaki na ngo abi oui na yaki na ndambo. Na ba oyaki na ndeti ya ngazo so dossier na ye. Nde babi non, tika to continue na fonte. Nozomona mais ko landa messe ona aza timia. Tala deux personnes on est bas sambati, tala Jano Mwimba nenga sambati. Moi ça moi différent. Mais quand tala mais c'est caméra là c'est d'être non, baliati déjà mbongo ya République. Ata baza 9 personnes. Et ça prometé. Bolie mbongo ebele mboka batala. Donc na ko sayote tozo souffrir. Ngai na uti ko longwa na changu kala mingi te na nyoka maboy na ba transport. Maman, heureusement transport tozo taxi, tozo moto so comme na matete na pas matete il faut titawana faut beta makolo o le ka saute mouton o comme parler msuba ine o comme parler o lali mutie faut bimatonga po so bimi retard embouteillage o le kate le lo bat ba sibir on a chang surtout na ndenge to na ta confinement au transport pe commis 2 na ban na biso bandeko na biso ya changu bazo souffrir Aujourd'hui, aujourd'hui, le pompage, on va souffrir dans le transport. Biso ko bato na mo ba centre ville to mo bien. So so ina tena nga bandal na kasavu na te bandal, so mo transport compliqué na ko zo moto même ta tchango po ya victoire. Msu bana quartier 1, c'est victoire 3000 francs. Tu peux imaginer so za na mbongo te. Waka na 1000 francs suka ndeni. Les gens souffrent. Ba yo ka mawana biso ba congolais to zo lela. To na posa te to mener pe vie à malam na mboka na biso to za timiate. Na kati autorité boula par rapport à l'alliance où le président Félix Tshisekedi a salana Vital Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe a la libéré? Bon, par rapport à l'alliance, tant que ça l'alliance to bi que to en état de droit, to ça l'alliance. To ça l'alliance to en état de droit. C'est pas dit que c'est to ça l'alliance au stade lo mo ya mabe. On a mabe wana ngai kana protéger non. Sorotali ba ministre au baza INC. Les jours où ba interpellati Vital Kamerhe na parquet matete, c'est que les mêmes jours où ba ministre na ye ba gene ko kutana président de la République. Ba solo la titan ba solo maloba ba na souke za kinini. Justice et ça musa na ngo. Ezaki là parce que président mo lo bet no soki o dit se go banda e banda na nous et pas na ngai. Osomona donc ça makambo zo sama so muta sali mabe faut ba interpeller so ka zana tité c'est un problème té parce que toi c'est une alliance toi na poste to sala gérant si habito diriger mboka na bien parce que ton biso sali lit to sali lit politique to biga to zubo konzi so faut travailler mboka na aspect o biso to linyi mboka ezala osomona yango mpona na rochiter poto ko mbana sous émission mpona rochiter yango montant avec muku na bandati éveil patriotique ngana banda oyebisa batu na lobby éveil patriotique c'est bien mais azaki mutu moko fo akende ko sala alliance na la muka ba travailler ensemble parce que cause o muku na obundela yango la muka ba neko bundela faut bozala ensemble bo bunda pona mboka san ete libozo soti lelo muku na neko bundela pona mutu moko ndeza mabe mais faut bundela pona Congo mobimba basala front commun aya na la muka parce que makamono so muku na nolo ba la muka ba neko loba yango mais yepe ayi ayeko révolter le susu batu et ça mabete et ça malamu mais to senga no justice na biso ezala kitable et puis batu o ba soutenir ba ne veut patriotique ba soutenir muku na ta aseka ta batu libanda to yeba très bien na mboka na biso système politique na faire un système à 2 points de mesure to yeba que no soko bandi déjà politique au côté na nzela wana bepin ya makasi e bandi yango masolo to sola awat masolo ya Israël bo solo na politique ça mission politique tango bandi yango il faut pika po bakoyela yo na ba façon nyonso Israël a autour la menacer awa pour na faire ya Mike Mukeba bazaki interpeller na justice mais so ba kanga su boso na politique so ba interpeller sous et ça sous makambo so ba déjà fait le na Congo mais so longo bon so longo to ba so longo to landela ngo lendi to ba si on le mo longo po
alors ça la paix appel de fond et appel de fond na ye basa la chaîne na bango TNT po ba no lexa biloko na bango to tika be mission o batu peuple congolais zolanda batu bazolanda mama mboka bien pour que ça la vraiment bien mingi. Merci na vous maman Dorcas. Voilà, merci beaucoup Héritier Boula to komi na biso na suka bambote na yo européen ça na 2 personnes 3. Ah bambote na en tout cas ngai vraiment be mission boye banalise na européen ça pesa bambote pesi bambote na batinyo so baolanda biso babone nyoso ya chaîne na biso ya Congo température Congo température en tout cas bo continuer ko s'abonner so bo s'abonner awa le baravi de les sonika musapi na yo apoke suna Nicolas Mokonzo niati susu et au sabia na baka merci beaucoup na Yansine Bilele maman sociale Nicolas Mokonzi motema Joël Basuna merci beaucoup aussi à ma femme chérie on a lingara mingi en tout cas Dali Iboula na PC mote place en tout cas merci beaucoup René Koti la Carl Lewis mon vieux Valentin Matondo papa na Timia Bruno Lubika mbonga propre Sandra Wangata maman na Petit Bon Junior Isaac Monganga papa na Benel joyeux bébé en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés. Abonnés tout ya Congo Température. Merci Nzambalo la Apambola Bino. Tokomi penza na suka minga rolobezate. Merci na batu tout bozala qui branché en direct ya kolanda émission. En tout cas, beau consommer yango ebele botala bo aimer bo taba commentaire et puis beau s'abonner na loba kiti to comme les 30 mai il faut que ça 30 000 abonnés ba fanatique tout ya Dorcas Bolokoko beau s'abonner ebele et rosalanga bien. Merci à vous, merci à Shadak Discoret derrière la caméra. Tokutani bon à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.